mais so moi muta finga tala éducation est bien tala ra elongi est bien sora moi mon balondo tala ya okititi na se sora moi spotali so moi mon balo comprendre kaka vewe muta sima partout esengi na kota na kokota lidusu nini ezaki oyebisangaki lidusu okota te na facilité lidusu nyonso eza ngai tongo déjà bino na bandel bozo soutenir Kindumba Kindumba te ba banda balongaka propre ba banda balongaka tete monde Bernice na biso na sujet na biso sanini yebisanga akona mwa pembe bozo na tongo kaneleki ba para ba ko te papa zo bana couleur à chambre moi na ma couleur chambre avant d'aller déjà. Bonjour, abonnés à sa vérité universelle. Très à l'aise de vous retrouver. La vérité universelle TV. Ngai Abino Joyce Tumba. Autrement dit Benzema de la presse. Nazaraka pour nous mettre ba information nyonso o ezaka réel pour nous mettre bino ba sango nyonso ezaka vraiment rien que la vérité. Pour biso a vraiment le côté les kakate. Awa tozaraka na vérité ba lobi na sekaka po nazana kandate na sekaka po awa ezaka vraiment rien que la vérité. Je passe derrière la caméra, je dis bonjour à mon caméraman Balobi, aux émis de énergie. Je dis bonjour à mon papa, à mon boss, maître John Moté, ma maman Micheline. Je dis bonjour à mon superviseur, Papi au Congo Lukofi sans frontières. Je dis merci à toi, France. Et je dis bonjour à toi, Francis Amani, Swedbank. Je dis bonjour à toi, Rite Omos, par rapport à Taïla Patrona. Naomi Bekang a porté monnaie magique. Balobi Tivin Kavira, la maman de Manuela. Tracy, tu peux de Paris, moi, ça Nzela Minou. Je dis bonjour, Nabino Walande Bayebanga. Et je dis bonjour encore une fois na abonné fidèle nion soit vérité universelle ngai abino na lingara ngai abino Benzema na lingara bino mingi po bozarara wana Ernest rabino bo s'abonner kanga ndeka na rabino bo s'abonner po awezalaka rien que la vérité lelo na les news de Joyce lelo na koyambela bino naza déjà na invité na nga na plateau to komeka kobeta masolo ya Karine Mokonzi la parole Nandeko na ye ozaki camarade na ye en tout cas tozoka ba murmure réseau les tozoka ba news réseau les kana sesene na bakite funa zana moko na bango po to pesela na kati ya plateau na biso. Bonjour na bandeko tout ba Olanda biso chaîne na biso comme monango vérité universelle. Vérité au mona ke chaîne ezoya na makambo ya ba vérité et continue ba français universel do mona ke mamba boeza etikala au moins chaîne mobe matembele TV. Oh, qui fioti TV. Au moins, moi, ça doit na kata chaîne, moi, taille vraiment électrique. Au moins, tant mon bala on peut faire une vidéo. On a beau ça la vidéo sans protéger, pour protéger. On a beau ça on pamba po. Wa kitoko. Et abas muso la game, mon bala la poto abenge. Ma senga, la ta kashine. Au moins, la ta kashine pena. Biso ça la sans kashine mais to ça l'émission très kitoko. OK. Pour le comme que au moins ba te belé ba makana ba tout sans kashine. Malade des ali. Malade des ali, ngani na sa émission cache na ngeza na poche. Mais alors ka émission na yebio, na boto se protéger pour na yeb. So la ki mutu musu na yebité. Na kolinga jamais to sa no bongo. Na kolinga jamais to sa no bongo poso no linga. Yo lati cache nga pe na lati cache. Mais alors ka na yebio na bia. To sa no so poso. To ke na biso émission na biso la truc qui to. Tout ça na biso poso. Sans oublier je dis bonjour à Tabalobi, Ritiana la Razia, RK moi c'est Pembe. Tombe comme ko yeba te na kosote na nga ko mi batela na ti ma protection. Natalité ndeko nanga mwasi ye na bien makamute o bat ba benga ye akota boy na bi oyibo se protéger poso mutu mususu na linga te so mwa muta tamboli depuis tongo la ti cash nete mais mo konzambo ka bi photo mi batela maman muta tambola ne ka sans ko mi batela atango ye pa na ngapena sa émission bon. OK, muna pona ba liboso to yembe na vérité universelle ba abonné na biso sa vérité universelle ben ba muna pembe na Karine Mokonzi za kanani. Na président ba charge monto à sala fondateur ba charge président ba tout ya ba charge au monde na kana dans mon lelo na za pembe na Karine Mokonzi autorité morale internet na lobela ba mission nyonso faire ego la fali pour pas ko follow mi DJ bempiana o esengi to lobela musique ni ala beti innonce bi o abeti musique bien to lobela ya tika Karine Mokonzi te. So Karine asa eloka bien to lobeli o moto monde pe mabe to lobeli biso tambola bon. OK, bino botambola bon to bandana na ba actualité oeza entre Jaël Show na Karine Mokonzi. Na nde bino bonda komona Jaël Show na Karine Mokonzi mais lelo to kamo voice mon ko bimi na voix ya Jaël Show mais ata changer na voix mais batda babi ke eza Jaël Show ko loba que ata ya boti bana tata et ko ça lelo côté bino muto beaucoup misara non pe babwaka na kati ne mais non pas oazemité abota rapete. Bon. Eza ngo mabeti akobota le bano baba classe ba le kati na age na bango ba robota na ba musupe mwa robota na ete azela tsako mukola pase nini aboti eza na ngo teke mamuke ko bota eza ko welisa te yoza mwana
Ah, ngapi na mwana nga. To bomba bana biso te mwana ke nga mwa roza za mwana mayaba. Roza na kombe ba 3 bana. Mwa zo bomba bana na yo mwana ke batu ba yeba te ngapi na bana nga. Na ko bomba bana nga ite pona ke sentiment mokili. Lelo Karine Mokonza azela ya muso bala après seni aboti ne ba te komela ngo asije ka Karina bota avec boso ke ake poto atambola ka te asala ka boya kuma otambola asali boy donc ezaki mutema mabe ngapona nga na koza mutema mpona géali choté ba bi famille mon bazara équipe nationale nga kwena kabola ba non singa ka kimeza na ba ona pe esili. Comment on a bien de bossuter na Karine Mokonza pourquoi na ba orchestre musuboza na ba limite tenga dans la limite te yo mwana ya pas limite pas na na limite yo ko ta partout nga ina mwana banda l'esprit. Mas qu'on a dans la limite, n'a côté na kenda pa wera nsona kenda sala émission na mututu ken na so c'est émission na ken piano. Na so c'est émission na ba à l'aise. N'a côté partout. Oye senga na kota na sala émission na ngana mutu. Nga oda na ke pa wera na kota ke pa jibe na kota. Na na orchestre moko te ba benga na déjà ko kota te. Pour sala émission na wera nsona na sala émission na batu nyonso na nga bien wote. Nga kota partout esengi na kota na ko kota. Lidusu ni neza ke oyesanga ke lidusu o kota te. Na faciliter lidusu nyonso eza ngai. Ok, je sais ça, je comprends que nous sommes avec Mouna. Abi l'utilise ce côté Mouna. Tomé un peu quoi babi osombelo babika ozokum c'est so mutuka ngope bambana membre mutu ba pesio ba chuna mutu ba pesio ou bien bozo profiter na ba relation Karine Mokonza pour lelo so Karine Mokonza tiki bino boane esika te bo tele. Mutuka oyo eza mese Didi Dipumba. Na compagnie na sala 7 ans ba remexanga na mutuka. On a sombi oyo deuxième ezanga moko. Yanga moko moni na kutinga garage ya deuxième mutuka nanga ya mona ba miniature fo tsape ba deuxième mutuka nanga o baba yo ka douleur ai ba ngobongwa ba yo ka douleur ya deuxième mutuka nanga na sombi o mona na zate mambo ke o te mikanda ndezoloba ya moto ndezate ya moto beto lakisa te ya moto to lakisa. Deuxième question na biso ezalaki bino bato bozara peme na Karine bozo profiter na ba relation ya Karine bozo profiter na succès ya Karine lelo so Karine alongoli bino ba charge alongoli baba nani boko telengana so pema nani na o profiter nani na ngolo nzambe après nzambe ba relation nao donc ngapi na vivre na ngolo ya nzambe après nzambe ba relation nanga lelo na kosa no na sa no relation emso mission to sala tala to kosa na to ba star te on va biso le rebon biso de romance ko ba biso so mo ba star mona chaîne na bino emso ba talanga première fois batalanga na leka na internet emso ba talanga première fois batanga na vie so mutu ana be na relation na cadre nani yo mutu yambe ngati siko relation nazo relation pas carré nazo relation baza batu o emso batali atala muna lo baka bien muna sala raboy relation bazo ngo na sima mutu avantage ya bazo ngo na sima mutu jamais mutu vanda ndako na bino priyo fo kanga na ndako bulaka e kitaloka mane ko ya te sima o prier sima o luka sima makambo ezoya on comprend yepe tango sala boy ba cho poto ba benga kati am supa ba benga pe aya video pe na yebi mama ne kenda musupa ko bengo boy mutakala malamo musupa ko bengo pe boy ana sepela no musupa ko bengo be tindela ngalo ka musupa façon de mutu relation e kota musupa ya seria koti na lingyo mobile pesa mobile mbote na France to na Belgique na kisasa yuzo na kisasa mending Congo yo azo selo na Kenya apo monsieur comment que la première fois monsieur comment que ngaba sela ngana poto ngawa au moins asali une année on a za mobile te mobile ngaza kana poto elange ye ekutso ka bongo okeka bon malila ngoye nyonse mbule ye donc mbala ngazela kana poto lia ngo skondeni ya pass na habité donc biso comme ça biso c'est la première fois si on a yambinga anima ke nazala ngo na kini mi poto ba yo ko ba boyo tingana leso ke mending Congo c'est que naza ozoni manda ko bengi gris ayevema plaquage abima de pe de pe ba parents quand même boye bien ko sala ngo te ko batwa ko sala batwe oyanga na poto oyanga boy donc merci o so da kini et ça la bien oyanga pa na kini au moins biso na biso lelo Karine atiki bino bo diembeli te mabeza te ala ser na biso ada ndeko na biso ada mwana biso ada mama na biso anyonso biso on comprend tant to comme ça va faire rigolo ba jibe mpena banane to sala mon promotion pourquoi pas to ça promotion Karine Mokonza lelo yo peso ça elo malamu pourquoi pas pena ça elo promotion ezaki mutu o ça elo malamu ngana droit na tant que na ça musala oyo na présenter ba émission na droit yo ça elo promotion
na comment on a les sous qui na actualité et sur le terrain comment on a Saratola a fini moi ça fallait Ipupa. On est à bêtise. Il y a pas dans moi ça leader. Alors que c'est leader. Comment on continue dans ma vie privée. On ne respecte pas. Leader, moi ça leader a fait. Moi ça ouais, moi ça monte messia, moi ça déplique, moi ça na. Toi tu as bêtise wana. Et à bêtise. Mutlora nana qui a choisi bête à musique té. Ah mère, moi yo moi nana qui a choisi les gars dans ma fali na TV. To pese respect. Toi tu as bêtise moi on lobaraba ça ba leader tout ce moment lokama tembele. Pe a moi ça leader nini? Moi ça leader ya bana bandal biso. Ah, ça va tout là. Nana qui a choisi ma télémi boy. Na ça va tout là. Tika aventure nana ketchup a moi ce qui to quoi nana ketchup a me pesa respect pour tout monde na TVT donc mon toya na TV fingaye c'est que yo monter na éducation parler na bino pour moi le long internet so mon gars mon ronia munene tale blandela ka bando hotel so moi ska lo ba mingi tema lo ka tout to bando hotel kitatina se o mona ta munene o mona ke hotel moi hotel ke na kele hotel na moi hotel boy moi to simbe yate. Pour moi si mon encore loba moi ça préfère loba te moi c'est pas soumise pas humble à toi finga na internet mon toi tamaki a monta do finga ma finga na été éducation na été mais ko finga pas finga otama loba mo ka finga a comme ça na sukate na place na mi ba ko mali abomi oyo atete akeba na e na place na mi ba tali akabomi wana atema yo tamutu aboyi bêtise mais au moins moi ça zo finga bêtise désolé t'as la famille bien. Ok, na baki maman soto zui mwana bandal to lukato yeba pourquoi bino boko maka esprit bandal d'abord ezani ke na poto mo to wela bandal ok France ok Italie ok partout ma bat bana bandal ba wela ban nga soto ba bandal nga ma botam na bandal na so je compte venir wa fali bandal on peut bo loba pe cholaka bandal on peut bo kumisa pe dinda kambula so ebete mo ande bitu ke pepa futela moi muta uti ma loué muta uti patwa limbisa muta uti commune musuma futela ka place wana ka bat ba dinda bandal les esprits bandal les amakambo. Eh, yaka siko mona kitoko bando mona abwe na kwa mwasi mutakolianga na manga mutakolianga na tondolo mutakolianga na lipa mutakolia na tout so po yena makamusu ya placage nango kokana ngape premier quartier deuxième quartier troisième quartier combien na sixième quartier siko yebisa ngai banda les esprits banda les ake faut za propre faut bunda garçon banda la calendrier daka ke garçon ni kaka kete tulungula na makambo wana o point banda les comme esprit makambo nini fallait ça fungula daje diloso ok pas emsuba HM emsuba américain otunema ke fali mwana wapi mwana bandal ka mwana fiambo ofinga apa sa ponera ba mboka musususi o mwana Belgique o mwana Italie na ba oyebi nini mboka bandal a part ba bar bandal les ani te bandal les ani nyonso nganga bandal bosali ni na bandal bandal les ana tout bandal o mwana ke batu so futi na bandal o comprendre bon utaka komi musu yo futi na bandal o comprendre esprit de fungwa ma malembe ba 2 minutes ba utaka matete au futi na bandal be esprit fongwama bango bandal les esprits bandal ko sala jeté bandal o mona make yaki ondoko linga te okomo linga moi so yaki akimiso kanga miso fongwami yo so ka muta uti mboka yani na bandal o mwa miso makwe palala yo saka palala usko wani miso fongwami yango na ka kibanda po babi bandal ba makamnyo so mabeka na bandal bananyo na bandal bananyo wana bandal kindumba na bandal maladi na bandal yesu po kitaka na bandal premier mboka yesu kitala na kitana bandal pe echolaka to chola na biso mais fali na biso yesu po kitana bandal o mwake mutauti mboka matali mawe bandal tala so kare uti mboka kitawe na kitoki mosi na so na selembao ta comme la selembao amona kana comme place monte atala ça comme kana bandal atali amoni ke ba adresse changer moi miss ma palala pa miss ma o comme na bandalo ta ma kese na kese ça na bandal bandal les amakam bandal les comprenez que tous en balaba tous en plein garage toyo kange bono pesa ça bandal mte bandama ngamba bata ba soutien te ba commune musu ezui bandane na bandal mte bandaka nyonso bandal faut fala bletse loko bat balati baselo scam kama ya animateur asala kotiko tasko biso to bimisa to na fali to na selo scam to ba mise bele fe regola da mwana nini mais abaka somba pe mapangu na bandal biso polémique na to boya o point asoma mapangu na bandal o point donc bandal komona ngo te mono ndza bandala yeba déjà en poto moi bandal arrive à poto te ndeti nga robeto ba venir poto au moins en France poto tout refait les alara boîte moi les alara na simana les castings
est-ce que c'est bien mais na yé bien on esprit pour moi bandal oyebi yango nde l'esprit na mwana bandal faut oyebaka déjà makambo yeba avec l'oranger dans Sima Tour Eiffel so l'équipe boîte wana première avenue oh na vandara présent na bango lek avec l'oranger au moins que bandal okende déjà ça no la ba place na na ba venir pe na bandal mwana bandal so akende c'est mani misa fali pour pas moi ba bandal ne ba yamba biso ba bandal so kiti partout elle aura banjil ba rastol ba la rastolingo au moins moi anjil moi so ake place moi ke bango nyonso ba so ne biso ba bandal pe tonga to koma. OK vous comprenez bien moi la bandal comme si bandal à défendre bandal wana ezaka ye point za moi la bandal za ba fani bongende mama Paris na bandal la somba lupango biso ba bandal tozalaka ali to pesa ra miracle. OK babi bango bana bandal ba pesa ka miracle to mona pe na Paris kuna ancien mutu ba teki lupango na bandal mais longwa kaseti au moins tikala pas ba voisin mais boteka da na bon boteki lupango boteka na boteki lupango mais to tikala ka wana po bandal foso bondo vanda neni pa ba osengi olongwa bandal te na bandal balinga te bala mwana mutu ba teki lupango a changer commune ake commune mususu ake commune mususu tala elongi ne mukolo mona ngomwe elongi me changer komi déformation mususu mwa ke elongi e komi ya commune mususu mais so bandelo mwa pe elongi za ofunga mandenga ba banda en tout cas bino bandel boza bana bandel boza ka sama to mona ki concert betame na Paris samedi passé c'est le Wenge contre ya quartier latin ya kala on mona ko beti au moins c'est le scamba cri oya bwaki brigade akimi kokima c'est le nga boma brigade c'est le nga barré brigade façon c'est le scam abouaki na bisayo yango mona que c'est le scam félicitations à moi bandal pour ba kotiko ebina ma monde entier l'école de danse babina kotiko parce que yebisanga c'est le scam félicitations na mona ki ndengo bwaki ozama animateur mutakoka na ate mutakoka pona yo voter no faire nani tala bandal na tongo mona bandal na tongo mo basi na so basala propre Bernice ya pesa tatu mbote na video watu sasa ya pesa tatu mbote mwa ke bandal na tongo to la mukande nini o santi mwasi tala mwasi bandal na tongo pe batu mbote tata na bisi ya bino ke pesa batu mbote zo ma go bandal seti likolo zo mwasi te loga zo ba kakola o mwa bandal ozo mwasi loga na bisi ba bandal biso do bandal mamba ba soutien te to pesi ba commune mususu botaki tembe yango pardon s'il te plaît au moins bandal yo tembe o santi ke mutalati ne kala son te mais o santi ke atambola makamwa kitoko bandal toza bandal osati basi la muki na tongo santi ke mwasi. Comprenez que nous sommes net aussi c'est likamba c'est le scam tena bandal lo etika biso basi na so bandal bala muka na tongo ala muki ma na tongo ye muka mikomi akomi prix 30 000 abambi atambola à vendre parce que bino na bandel bo soutenir kindumba bon au moins mutala buki na tongo déjà bino na bandel bozo soutenir kindumba donc c'est kindumba te ba bandel ba longada propre ba bandel ba longada tête monde Bernice na biso na sujet na biso sanini yebisanga akona mwa pemko na tongo kandeleki ba para ba ko pate papa zo na couleur à chambre moi na ma couleur chambre avant d'aller déjà 20 000 ya bane bateka 20 000 na bandela batu bateka ate montagne nyonso ya lingi OK zongi ça doit pona yo brigade na selo yo mutaganye na concert on est c'est le abetaki c'est le abeti brigade au ça kama kamana biso brigade animateur à makasi te gama ya sabetaki tala gama ya c'est le scram mais c'est Poutine faut sentir esprit faut sentir makam donc tant ba tie bango boye au senti mouwe musanti masanti awere andi batnoso mwana bandi mabe c'est le scram bandal boka sini c'est le asoma le pont na bandal il fallait asoma le pont na bandal esprit bandal. OK comprenez te comment que malem peut chuter to sika na 3 questions mutu na betara guitare asala succès à part kapaya flamme kapaya ti lelo nana bimeso asala succès bandal esprit yango. OK, kapone to ko ke malem bena suka émission na biso to retourna lisusu ma ba question hein to tika ka so na 3 questions na biso poto ka bana bino to mona bino bote ko fêter 4 ans na bino na 4 ans wana nyonso nini o boselesi ba fêter 4 ans na bango pour na bango nyonso fidèle na nyonso c'est bon il a bien on ba bazan bolingo 4 ans donc ça kitoko nini koko loba na nde baloba que batu nyonso bakumisaka Karine bazala wana ka pona kofinga ba musicien pona ko bebisa to sala émission nga fingi ofingi te meto loba ndenge bazora bino ba cacher na bino
lelo tokumisa nani ndeko na biso frère na biso Inonce Bi asala honneur ya mboka na biso lelo tokumisa Karine Moko na basa asala ni na mboka na biso basi ndeke to bayaki basa nto nga kumisa mission nyonso asa musala bien on comprend faire egola toze l'album bien na mboka ofunga ma héritier watanabe kukuloba te abeta da mission be tozela biso abato na finga te nga finga te quand finga c'est sili lelo komisa musala bien et ça na entre kito. Conseil ni okoko pesa na bandeko na biso nyonso ba journaliste bavanda aka wana mpona kofinga ba continue ofinga ba famille na bango efingisa ba famille na bango après lobby so ofinga finga na so mo muta finga tala éducation est bien tala ka elongi ne bien so ka moi mo balondo tala ya okititi na se so moi spotali so moi mo balo comprendre ka vewe mutasima. Ok, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Merci Nabino Sobazakena pour Rolanda. Vérité universelle TV tozara toujours ka apona ko mememno ba vérité nyonso ezaka na terrain. Moi bambote na bato balingaka. Vedima yebisanga vema tolo ba vema na TV bato batala biso kitoko no vema bona ta inobo. Bambote nyonso na bato balingaka. Ba beta mindele balingaka vema. Biso linga ngote. Bambote na bato nyonso. Na habité vema bo sanga vema émission pour Mikoleza passe. Émission pour vema ata western bato batsana bangote mais so moniteur au salle émission western roya. Yebisa ba fanatique no balinganga pe ninga pe na lingio toko sana biso ta rapport on te siko to bisa bango ke ba soutenir. OK, ba soutenir yo. Babonye sa vérité universelle. Rapport sikoko to pas soutenir. Bo soutenir ça la bien on ndeko na bino muna. Président Mundabi tozani vraiment toza biso na gara to ko bongisa mituka. Ba to nyonso balinga serre bo soutenir ngai. Ya on a passé rapport et pas na bino. So bo soutenir moi na bino. Biso za ba Congo. Mundu vraiment betu na betu. Vous soutenez ça là bien merci na peu au boulot ya mbango moi lelo déjà na vie sur 3 personnes 4 personnes boulaba ya mbao c'est que déjà wa mutu mo boye oza nzamba osalo za ko ma célèbre merci na Seigneur Jésus-Christ ça va pe sanga que moi 3 personnes 4 personnes ba yeba ngai et ça langa bien merci na yo muntu ya minga donc bala simansoro ye so boulenga et ça très kitoko. OK, merci à toi. Merci, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Je dis merci Nabino Solinga Vérité universelle. Merci Nabino Soza kaka wana ndine sarabino bo s'abonner pour makamba kitoko makamba sekezara toujours na Vérité universelle. Je dis merci à mon caméraman Ozemido Énergie. Je dis merci beaucoup à mon boss, à mon papa, à mon boss, à mon papa, Maître John Moté, ma maman Micheline. Merci à toi, Francis Amani, Swedbank. Merci à toi, Rit Omot, par rapport à Taï, la patronne, à Divine Kavira, la maman de Manuela, Naomi Bekan, porte-monnaie magique. Et je dis un grand merci, et puis un grand merci à mon superviseur, Papilo Congo, Liko Fisson Fontaine, Aigle Mobutu, la lobby boya, Bino Batouaka, Pono Finga, Basia, patron, Botika. La Bino Soboya, YouTube, Pono Sabuzo, Babiso, Ana YouTube, Toya, Pono Salam, Sala, Soko Mono, Pono Bebisa Kopa Baninga, Kanga, Bisaka, Sala Kop, Musus, Ngana Bino Tokuten, émission Sika, bisous, bye.